Merveille Yamado, qu'est-ce qui se passe? Car Boembala moko Merveille, dernier concert maestro au Kenya, Côte d'Ivoire, et mon Merveille a quitté. Alors, na kozonga et c'est moi semaine pas Merveille Yamado a suna kata Villanova. Merveille Yamado a longé Villanova pour na kibombanda ye na nani. Pour les lots Merveille ça les lots Merveille Yamado. C'est Fabregas de tout mon ango. Lina muto ça un problème na lobaka. Que muto vende lo qui m'a pas jusqu'à présent Merveille na lobité. Dans ce temps lobaka ça la maltraité na Villanova zate. À part ça yebi musa noté. Vous avez assurance Joyce. Oh ya. C'est Ali. On va ni tu vendre na chaîne pour yebi musa na. So yebi musa noté on vendre te Sarah. On dit bato baka secret ya ndako a wuti. Abimisi yango libanda. C'est kandoki. Ngalo to yebi ba voice yebi ma CC, ba rumeur pesa ya CC. Photo ebelo moko, l'air bino boza ba président. Boyo kaka ba entourage na bino. Parce que entourage ya ba musicien pe bomaka. Mutu so za pe mena leader, ya lika intérêt na ye. Bamona yega nde mutu ya malamu. Information nyoso pe ozo ya nango wana. Elingi lo bateka eza solo. Nde toyo kaka ba départ eza. Ngana osenga maïso fabo. Asolo la na pesa bureau na ye. Asolo na bana na ye. Eza nini? Merveille Yamado za na kibombana na nani? Combien moi to ko yeba Merveille pas kibombana na nani bandeko na ngai? Aza na kibombana na nani? Pourquoi vous avez été marié? Rossi TV. Kuna to mona ba théâtre, ba émission, ba musical, political, chronical, sportical, karatécal, nyonso na Rossi News TV. Abonnement à s'abonner à kaka. On s'abonner, ok la notification. Kuna nde sika makambo elali bébé Rossi News TV. Ne makambo. Bonjour, bonsoir Nabino, abonné sur Rossi News Télévision. Bonjour, bonsoir. Selon heure pour recevoir émission Nabino Forever et c'est toujours moi devant vous la vôtre. Marcelo de la presse, autre m'a dit, Matoumona de vous. Derrière la caméra, Mira Kinzi, bonjour à toi. Bonjour à la patronne, autre m'a dit Libanga. Bonjour à l'homme qu'on appelle Monsieur le DG. Bonjour à Boss Amboka Nelson et Kiambi. Bonjour à Alvaro Cash Play. Bonjour à Miel Ziola, le grand Voulouzi. Mais merci beaucoup à Fanny Matoumona, l'éclairage public. Merci beaucoup encore une fois à Tabita Kiambi, ma belle sœur, en direct de Bruxelles. Fanny a reçu news de TikTok, il y a comme internet. Donc, mboka bana boko kate. Donc, makambu na makambu, olalo la muki likambo, la muki likambo. Mais donc, quand mambo eko aussi la te pona nini. Likambo dossier aussi la te, mais ba dossier mususu ya kitoko ya obaksa malikolo. Alors, émission Nabino Elelo, je ne suis pas seule, je suis avec ma consoeur Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse. Nin to robet anaye Elelo, to robet anaye Maramouya Merveille Yamado. Biso Nabino to yebi Merveille Yamado aki nani nakata Villanova. Aki chefité na ba danseuse et puis aki kaka liboso dans la danse au kokaete. Mais le tolo babo Merveille Yamado azali souté nakati ya groupe à Villanova. Et il y a pas ces que Merveille a oloba té, aza ko s'expliquer té à bloquer ma compte n'ignorent sur les réseaux sociaux. Tu éviter qu'est-ce qui se passe. Alors tous ceux qui peuvent en être affaire à Saratola et autres yenga kaka. Tous ceux qui ba voice abatu ba quand ça va $2 ba bimisa ye. Tous ceux qui ba ça la marche. Est-ce qu'on a ba marche ba au sala. Et d'après la maman ba violer na este, tu d'après na Niki. Tu es là pour Saratola. Alors, maman na monique ngamona ko gérango te mamna gérango na concert na ngai Benzema de la presse. De moi. Bonjour. Bonjour Sarah Matoumona, ma copine de longue date. Tara Ifasi Kokomawa. Je dis un grand bonjour. On a abonné à Rossi News, Rossi News Télévision. Bambo Tenabino vraiment, bon qui peut s'abonner à RDC Québec. Il y a RDC Québec pour s'abonner à pour Moussale Keliboso. Bonjour à toi, Babi Mira Kinzi. Bonjour à toi. Bonjour Nabino Neswat Bolingara. Joyce Tumba. Autrement dit Benzema de la presse. Nazaraka a pour nous saler la bino Moussala Ngayo. Ma question et ma réponse à Ngayo. Ouais, alors Joyce, sans plus tarder, tu comptes en oramba, moi pour te y la kiango. Affaire à Merveille Yamado, qu'est-ce qui se passe? Car Boembala moko Merveille, dernier concert maestro au Kenya, Côte d'Ivoire, et mon Merveille a quitté. Alors, na kozonga et c'est moi semaine, pas
merveille ya mado asuna kata Villa Nova te to me kana ko sa analyse parce que ngana to yebi ba voice yebi ma CC ba rumeur pesa ya CC alors toi on a choisi de informer ka ba fan parce que ça musta na biso. Ok, voilà, pour nos côtés d'abord on a likambu ya merveille ya mado déjà côté calendrier lobby à Côte d'Ivoire bon merveille ezaki déjà na suspension. Parmi bateau nous soyez na suspension ezaki deux danseuses au quoi merveille ya mado na danseuse na bango on a bosani kombo eya bazalaki na suspension mais en autre grande surprise tout le monde danseuse na Québec Côte d'Ivoire merveille atikalaki. Bon je sais déjà que na Villa Nova déjà des arana merveille qui nani da ba conseil atikala raté merveille pas atikala les moi passe na Villa Nova mais tout le monde qui atikalaki ngana opé to ebité makabeleka na ba orchestre atikalaki maestro Fabo pa ki asali musala na ye l'air azongi merveille pas azonga ba rep na ye tandis mon a répété vraiment un on ça zala wana ndeka la biso bani na ba Instagram bani ou comme ça to vandika be na ba page. Oh merveille ya mado qui bombanda ouais les news des stars notre vieux Zoro je te dis bonjour place aux arts. Oh merveille ya mado a longue Villa Nova pona qui bombanda ye na nani côté musu to lobi babi o ba moni bakangi merveille makenge na mobile est-ce que vraiment biso ba congolais d'abord les news e bimara to mutu so lobi ke a longwe ça est-ce mutu so longwe ça ka bakangi na mobile est-ce que merveille ya mado nda za wana a mwasi asa mobilité to nani kananga na mobile papa na bango oya pesele ka papa fabriquer na longole na groupe to fabriquer sinda kananga na mobile po longole na groupe so so eza bongo longole na sens ni place wana siko eza il faut to vérifier parce que là bat ba koma bongo taboti ko salir mutu o mana mboka o merveille ya mado bini to ça ba jeter abini aena robina na acha ki bomwana oui aena robina na acha ki bomwana ti le lozo bina jusqu'à présent merveille ya mado nano alobe loroté avant de kimia nano alobe te loroté des to ebi pete merveille ya mado okendo bina na libanda mboka merveille ya mado azoluka akut na moni akot orchestre ni awa ko orchestre ni orchestre o ngana yo pas viera mbo paroke nae mais orchestre on ngana ebi ke ngana onde to vanda boy mais orchestre o batindika ba danseuse ke ba danseuse ba bina pena o sortir ke makambo ezala ali soute to mona ngona Villa Nova l'air merveille azobino o sortir ke maestro Fabo baza peme no sortir ke a belela bana ba samsala balokuma bongo ba valeur bongo tala omona lelo ba star na biso belé ba musicien na biso kope ba danseuse misuku balinga ngote mais lelo c'est grâce to mona héritier watanabe abatela ba danseuse na ye maestro Fabo to mona nda protéger ya ba danseuse pesa ka bango succès pesa ka bango makambo po lelo so merveille za lelo merveille ya mado c'est Fabricaz nde to mona ngo mais là doya ka to loba ba makambo be to panza sango ya mutu foko yeba merveille ya lobi nini kimia muto vendelo kimia Sarah linga muto za problème na lobaka ke muto vendelo kimia pas jusqu'à présent merveille na lobité peut-être peut mu merveille le kana TV pas loba tala ba bombo to yoka to kanga matoi parce que ba o ba danseuse ba mona la kati ba orchestre mututa mona ta combine un sacrifice de pour matako bina ce qu'il faut koyeba mais so fa ba ndo linga merveille ya mado makasi loko mwana na ye parce que Fabricaz azaki vraiment papa merveille azaki mwana Wayom dolo. Ngam no lo ba ngai o amoni ko yo contredire nga aya. Poto yebi que maestro Fabo bazo ki merveille ya madelo kwa mwana na ye. Ba danseuse les bazaki na bazo bango lo kwa bana. Danseuse lo ba kasala maltraité na Villa Nova zate. A part so yebi musano te. Uzana ba silence Joyce. Oh ya. Voice ezali. Omoni to vanda na chaîne po yebi musana. So yebi musano to vanda te Sarah. Toti ko lo baba makamusu merveille vanda ke na po yebi musana. Yo ba lingo yebi musate. Patron comme so camarade no yebi musate. Muto ba comme au patron comme ça camarade na musali ça que a mona que au travail au brûlé parce que merveille m'a donné à école me ba danseuse balala ka o ba danseuse balala le to comme mona merveille m'a donné mo kende akimona na mozamba mobo ya tieni na zo bina apesa ba challenge to mona ke ko belé comme ba danseuse mais depuis merveille comme na maman ba ndosa esouté ba danseuse pe ba kataki apparemment ça va danser mususu o mona ke bande au travail pour na chaleur muninga là ramoni muninga na orchestre mo bazo pela yepa boyo la pongi ale abando travailler nango mais lelo ko na depuis merveille zakina tombo be merveille bando sali nango souté nie bazawa mabi mo basala bo merveille pe mine nanu poza pe nzoto so po bine bele atena bina nga bena na pe moi so so bala no yeba so ko bala oyeba wapi ero sara libala so ya kenaye bo ero asani libale ya sani avanda bine la binoka mais non poti ko loba moi eloko sala nga passe na kine eza nini loba eza na
internet impossible. Ce que mon eloko loba te pour le sujet ya merveille vanda kimia la pongi parce que merveille le beloté. Parce que vous merveille pour des ana ce qui bon c'est la merveille les kala TV pas misa buzo ba misani buzo bate. Ouais là va secret. Ah quand là secret musique ezara. On mani bato bara secret ya ndako a wuti abimisi yango libanda. C'est kandoki. Ngaya tala moi sur notre internet toujours misana bango. Ya obimisa Sarah ndeti yo bena intimité secret ya ndako makulutu non ata bo vendre bien te ne fils que soit sombelo lipa na tongo oko jamais yo bimisa secret na jamais ki bo moto humanisme to na ngoli sute ki bo moto ezate to komo yaka vaiga moi elon de comment ça se passe na ville nova ezani ba départ et comment leka yango des problèmes Joyce zela na kata na maloba bandeko ba départ et comme yo leka et puis ba bi ki départ ya merveille et silité et silité ba départ ezana to bi ki ba départ ezala na ngoka mais ça ba départ mso ezaka mutakana ki yango te loko moko esali que muta soit décision si vous ezala rapide moi ce que je peux dire hein comment de tozala awa Sarah motema pe sukaka motema pe edokaka okoza usanga ba mabemo beno supporter na kope na suka na bite na tikaka eloko ngwa bato ba mona kango grave bato ba ndo mona ngolo roi ngane na ndozo bomeko na sundo ba bilo museza mutalongwa na kanda mais là pas ko vanda pas bite na longwa na kanda mais na mona pepe sokete na zonga na muto akangele pe porte azate mais on se demande maintenant ba départ et comme belé na Villa Nova pourquoi mais so fa baza mutu o biso ne toto sepela na ye parce que aza mutu taka benda mu PGT aya mu pe beba te benda mu PGT to yo qui erreur du maître mu pe ya te mu pe te OK au moins les to fa da boye photo ebelo moko l'air bino boza ba président boyo kaka ba entourage na bino parce que entourage ya ba musicien pe bomaka mutu so za peme na leader ya lika intérêt na ye bamona yeka bien bamona yeka ende mutu ya malamu formation nyoso pe ozo ya nango wana elingi lo bateka eza solo eloko eboma ba entourage ya orchestre yango wana Sarah peut-être Sarah au moins na nanda Sarah na alobebo leader ole contrôler pas yetabi amoni petit na partir lelo a thème pandi akomo final oyabo lelo baba ko répéter tes 12 côtes ezaka bongo mais moi je sais que je vais demander ndeto yoka ke ba départ eza ngana osenga maïso fabo asolo la na pesa bureau na ye asolo na bana na ye eza nini Villa Nova depuis ba départ et salamarana à part Patrick Beckham de babimisi ko bimisa boy na pas voilà so ça sur la besoin ya nini te moi village la village senga ata ba misu ba robima na libanda village ba ke ba États-Unis ba ke ba France mboka ezala mais so pe bango ni so comme okende to banga pe ko to mona ko pe ba départ et bela ba orchestre pe o sortir ba to ba ndo linga pe nini si pour orchestre po ba te bele ni ba to so ba répondre so ba te nengeza bongo maïso qui toko parce qu'il y a déjà bien bien. C'est ça. Il y a un autre que avant dit ça, orchestre bas solo là. Parce que bah départ autoyo cassé, c'est pas ma musique, c'est pas long à bon ouais. On a vu que ça déjà bandit ko ba long la ni. Que tout un peu ba long bongo. Nani materasi. Ba long la bongo ba 10 match ba kenda bongo. Ba bébé bouchou ba kenda bongo. C'est comme ça que moi je vais demander pour eyate ba vanda ba banineza. En plus les aramabe, so ba secret orchestre comme Malibanda et comme abe. Qui kamba ki bombanda ne ba rimer ezo bima mambo belé vraiment. Pour les kamba bombanda, ndeti merveille ya madoza na ki bombanda na nani. Combien moi to ko to yeba merveille pas ki bombanda na nani bandeko na ngai. Azana ki bombanda na nani. Mobala ngona. Bale kakas batanga. Peso baba ki bombanda na. Balo ba ki mobala merveille zandeye. Ki bo poto ba ki bombanda na. Pourquoi vous avez marié? Oh, c'est quand tu vois le qui bombarde. Là, pourquoi on l'a vendu? J'étais un peu choquée parce que biso tu te rappelles dans la réserve Sarayo Moyebi on l'a en internet. Parce que c'est ma vie privée, tu sais ma ramba batu. Au concours il y a des ngulungulu lokoso loba pour y habiter. Beaucoup que j'aime le bac merveille d'être merveille dans Villa Nova qui bombarde dans les années. Mutunyo Sazakine Azakina quand Villa Nova na bande konaye famille. Et puis que ce bon travail plus moi on dit tu vois tant midi pour la mira. Et comment la qui bonde comment tu bon travail tes jours on a pas ça beaucoup d'abo seka. Parce que beaucoup que peut plus moi inviter beti sibino mutu. Bino ba hotel bobi la famille déjà sont déjà famille. Botika koloba, ma bena combo ya merveille. Botika pardon, merveille soit longo neto c'est la mko merveille a roleka. A lobby que ngana longo qui peut na likama tel.
pe na komi na orchestre ki ngani to na la vie na ngai moi salle de sport na nga mo to na sali boutique d'habillement na nga to na sali na pesa na nga taba na cours oh mona c'est qu'on a tas de merveilles mais baloba ponga kutunde monoko so betoboka etoboka mabe me na boyi na botika merveille ya mado avana na ekimi merveille asa libre avec mutu mote fa kufa na kati ya orchestre Fabricaz non asa libre osa choix na ye yo kende place oya lingi parce que soteli ke bine non ya merveille comme déjà international et rasu pas vraiment trop ndombo donc peut-être comme solliciter quelque part Lubanda bokanga e kakate Fabricaz ayi loko apona ya bimisi c'est tout alors maintenant on a libre ça mamna kolongwa na ye vu que ba fan mususu ye ba ko quitter pe village mais ba osani sauter donc dossier merveille ma deuxième dossier mo à suivre parce que ba rumeur bozo yoka ça va ça que botika papa batu Fabricaz maye 3 aki papa merveille botika so départ et salami botika kokoti na ba départ parce que batu so azoloba que maman ye soit négligé merveille amado a komi ko akobwa que c'est merveille amado ndenge nini bana ne soit bana ye ba danser za sika ba ye est-ce que merveille ndazana ba danser za sika kandi ba yelelo depuis merveille banda tozo kaka depuis amado penza merveille ndazana ko ba nani ba ya bazana bambayo to mona bango bele ba ya wana koye ya baninga na côté orchestre déranger merveille ndenge nini o ya yo na orchestre kana na obina nao et déranger merveille ndeni pour merveille qui déjà wana o eza que tokanga tozela merveille aloba alobi sibotika Villa Nova Eva nanango à part que biso tozoboya que po tozoka ke ba de parisa to confirmer yango te mais tozoka na c'est déjà que ba de part mutu eza yango to lobi boy pona ko boya ba de part wana esalama mais sofa bo asolo na bureau na ba fadisa makambu village ke liboso parce que biso pele to mona orchestre na pe to sepela et ça la biso pe bien là to mona ke kenda obeta boy bina ndenge mo na bana ça ka moi bien o ka mo showbiz obi ke concert à showbiz kuna na ko kuta déjà maestro azana ba danseuse na déjà ba musicien scénario déjà kitoko merveilleux de se voir biso na réseaux sociaux showbiz ote ko leko bo salaka sortie officielle il y a album la bino Cursis ah non bino jour on a ba bino qui passe sérieux donc ba bonne chance na yo ka merveille amado soki neti nga conseil na ko pesa yo même si ma bezali atolo ma be yango boy na média échanger na yo ne loté pour moi ba selo ma be lingisa bango c'est ça ba destination mo privé ça na mo ma bete ça chemin na yo bonne chance à toi yo loketo de nzamba pambola donc ke na ka liboso dossier merveille tikali à suivre jour on les ka s'expliquer to ya peka awa to ya sou ko confirmer bino alors deuxième dossier zali on sait affaire ndoi na ngai TikTok mbokeleng internet Saratola en prison nane kangi Saratola o fali o nana mais to confirmer que eza fali te eza nana te parce que depuis dans la parquet fallait que se présenter te nana monani te ba avocat fali te ba avocat nana te alors nani akenda ko kanisa Saratola alors ba voix c'est bimi magali kongo ya lobi alongwe warrior ba mapoto ba kanisa mbongo batina ba $2 ba bimisa Saratola ba mama poto ba sala marche songo na tuna marche ba osala pona niki aseni pona Saratola seni pona e ba sentiment na e biso to lobela mamba fali bakanga biso te poani po biso yeba ni te mutu so za faire na yo ayeba na te so un peu so joyeux au joyeux so un peu so lukae au lukae Benzema de la presse Saratola aux arrêts. Oui, excusez-moi, papa, toutes les questions, c'est cas. Non, c'est cas parce que on m'a dit YouTube, YouTube, elle a besoin de Moko Sarah. Elle a besoin de master té, boye balate, mais à salaire yokan impossible. On m'a dit, Saratola baba quoi, ba grande sœur na biso na musala o. Là, bon, ça la likam, faut boyer que toi peine ba lek moi si ka ba oya. Oh le top soko lo ba ke tellement que na nga Saratola na tiki na nga kopo na vena nga. Mais na ba tusu soko ko vana na kutatangeli musane fois salango. Nga ba émission nyo sa Saratola na banda ke otalango. Saratola a mérité. Prison. Oui, a mérité. C'est yo marche au sate. Tala.
Non, le maman ce soir. Ouais, libre. Oh, mais qui dans un mérite. Pourquoi? Parce que mission internet aux alaka, on allait voir finga bastar, on va na minoko kangama. Là, comment que bazoueli décision, to comme sous bakizeng, to comme sous moi je suis qui fiante. Moi je suis qui fait erwana bobo, ça ni qui m'a ramené sandal, nana bando c'est penon. Et ça biso mon journaliste. Muto bando c'est penon épisode wana nani Sarah ando ça les atteint. Tala o maninga na lo balenga le passer na ngako muto ya le passer na internet. Non beta e. Beta bunda. Muto zanga, o mani muto zanga le passer zate. Et ça le lo baso bobenga baso ba PDG baso ba ministre, bana le passer na bon. Tala Sarah nzambe so ba ka lokoto chege poko mama sa ministre nzamba a azala ba tinga benga nzamba TikTok. Ana facilité yo sala nyonso ya lingi. Pourquoi kozwa vie privée ya mutu? Na le passé ya mutu. On veut exposer les missions de qui n'a besoin nango. Pour actualiser ngo. Est-ce ngane la zabe ngala zaki na besoin yeba le passé ya nana. Non ça nango nini. Oh besoin le passé bon, malembe Sarah. Le passé ya nana le passé Sarah tout la besoin nana. Ya. C'est rien déjà moi c'est déjà mundele world. Pe moi c'est mundele nini? Libanais peut mundele nini faut mi tout ambassadeur. Ya héros kanda za katanda ko mutuku tanda ndaka libala so ministre moi yo linga otika libala. Ya ka héros série wana sikoye déjà. Abanda da mi boka madana talon mais ça ratola. Wa grande sœur, ana bano pour botana mobile mususu. Ana bana ko ça ratola bota. Aza grande sœur ngai hein. Ya babaka Natala qui est la musique. Mais deux fois, et comme nous sommes naebaki ke akokota na ngomani émission ya Niki o, badne so ça qu'on met tout ça qu'on a ba réserve. Ouais, na YouTube likambe ko ça de mettre 2 mois. Pas de peut-être même actualité muso eza depuis to bandaka vali lelo audio bimaki. Alors tala Sarah to loza grande sœur na ngai parce que ngana ko vanda te pena finga na za ta on a te mena lo baka ba vérité. Sarah to lelo yo bande ko vanda. Ozo sa ba vidéo na yo. Ya ko yebisa biso. Kingana za kingani te. Na solina Niki. Mwana mona nante na solina Niki. Na solina bana. OK ndako surnommer bango na ba kombo. Donc et comme la vidéo lokwa na chaîne ya Sarah to la TV wana et comme lokola ba épisode. Oh ba tu ba vanda. Bala na recherche mais obando yeba te que l'état za l'état. Ba kombo ya bande ko tanga wana. L'état za l'état. Omoni na YouTube amesana nini? So fini musicien. Ba okangisa bango yote. So continue la vie privée ne ba okangisa te. O finga talaka ba tuso finga tiba mama ba musicien. Voilà. Ngana osenga ba musicien soko muto fingi bo kangisi. Oui. Ka biso mo to tema to sa marche. To côté oui, to ya. To ça la marche. Mais là on doit finga nani ozoki courage o ebisetika. Ba mbe ba yo ka conseil te. Yango to lobité. Bakangi journaliste bino so bobimi mais l'air ndo ça ba bêtise na la zala ki wana pona lobake Saratola tika Marc Tabou na tala na direct ka Saratola abenga ye alobi na Saratola tika eloko osala est-ce Marc Tabou da benga ke bongo azaki jaloux oh lelo ezaki ba loba nini ke Saratola mama YouTube kari mutatika YouTube na défaut mutana ba vie belé est-ce que Karine Mokonzi depuis abanda YouTube Karine Moko déjà si là. Karine Moko déjà si. Signorita, super tantine. Karine Moko dit pas banda YouTube. Pourquoi les lolinga Saratola? Tout le monde a eu na Karine Moko banda coopérer bien. Là muninga lobi ke base. Ba PC conseil, Karine a PC conseil tika mambo ndo kino yango ta fâché. Yango ba chinois ba fâché lé. Abi o Karine a sala bon pour Karine a comme jalouse na commence à ba vie belé. Ba vie Sarah série. Karine a ça la vie. Karine ba vu à ça na vie. Saratola héros yo lo bamba. Vite obeta na nukutu te. Obeta te parce que loko comme ça la masolo o. Et moko et ça biso passe attends mériter place wana mais ça biso passe pas sa maman. Atiki bana ye. Ya tiens no ya chaque jour on ça épisode ya théâtre même gauche. Bon même gauche théâtre ne si là, c'est ça là ba 2 ans ba 3 ans. Ayeba te kana bana. Atiki bana ye, yé moko place a commis wana la prison. Il faut maintenant se poser la question. On m'a dit battu sur Alexo Bolingo que je suis Saratola, je suis so l'état paie sur 3 mois. Pas tu es réfugié ta côte à prison. So l'état paie sur 3 mois to bossa na yo. Pas que nous s'abonner na ba chaîne. Chaîne on est là, il faut au moins les comme sur internet. Lingo kota na analyse les kamba tu faut tala. Terrain ni no belango. Okoki po yo lobi nomba moko tiki tel le costo ba banike. Bakange likolo ya iPhone 11 de $200. Ya. Nga yo bike yo batama déjà. Pona muta biso ke natinelo iPhone kendo ya iPhone. Saratola héros. Oh là là iPhone.
vraiment aller la bata poto bati de iPhone yemono azwa na salaire à YouTube lokoso Diego za pembeni Diego na poso Diego mobile Diego milito oka Diego za pembeni mais Diego azwaka na tuni Diego azwaka mais ngane Diego abusomba Diego azwaka te mais ngana nyoso Diego ale na nyoso esanga passe ezani Diego le mwasi na yo avanda osama kamana yo mobile wa pembeni bon Diego azwaka te amuswamba mbongo mo na internet yomba olia auselo te bon abasa baloba vie kota fin du mois bazwa mbongo Diego amuswamba zwaka si siko likambo muta fundi sara tola falite nanate exactement ça dossier ezobima balobi kuna ba dossier ezobima batu su ba mema pe makamna mo ndeza kaka ozana likama mutu ente mutu ana yoki kaka bakangaki ya bakisi mutu yoki ba dossier héritier bimi kuna to yoki makambo ya ndeto yoka omande to abona vie il faut yebaka omande ba fille YouTube amesana ni so abike so ba lukise bakanga abata mane mo 2 semaines mo bele kazongi ele kazo po soki bakanga ki sara to la te ke likambo ele kaki elinga ya makasi moi je vais demander na ba maman nyoso poto bolinga bo marché pourquoi omani anakini to ana basi musu mobala boti c'est dibana asundoli balingana to musu na âge à 15 ans hein mobile vraiment alingi mosi na âge à 15 ans baboti ne to musu dibana mais mobile wana nzamba pambolié atiki mwana atiki famille wana akobala to mususu mwana 18 ans mwana 19 ans mariage à munene babala ni bavandi ba osafi na mon anakini ezali. Est-ce que bino bolinga bon marché? Il y a de vraies femmes qui sont violées. Toi na basi o ezaki babimanda ku 5 heures abimi awaye gambela sombi biloko ke oteka sans mobile asundolele bana makendo ko mobile pa kendo ko talibala place musu le bolinga bon marché pour na madame Niki. Est-ce que fali pour pas azwa ka bana en charge té? Est-ce que fali pour pas asundola bana wana makamyo so boloba wana vous voulez marcher à cause de quoi? Kolinga ko kweisa artiste munene lelo madame Niki soki o yozo lingo sala na via fali pour pas otala bana yo ozo tala vraiment bana na yo oza mama kokana nyoto te bato bakufela ba papa ba betela bino lisolo ya otika na loboko moko mama nde salaka lelo ozo linga ko tia papa ya bana na ona passe o komisi papa ya bana lo kwa ennemi zonga na famille lisolo e banda pe ya yona tata tina e banda ka efali pupa te zonga na famille soko za na zemi to boy tate zemi solo kende na famille bo solo la ke ngande na za boye na za na zemi ngande na za boye famille ne repesa solution internet te pesa solution to mwana ba tumsuke mbala chose mais akane na yango te bon ngana bolingo yete me fanda kuna na zemi na ozonga en charge tiazo koma bikoma comme na Instagram internet pe aliko na ngo neto va internet te pesa lisoni bazo internet to kota je suis une équipe mais place yo lalaka olala yo moko so ezala pe na mobile te kuna olala yo moko che mutu na metu nini osapona bana yo mobile ça oza besoin salela yo nini sila ka te po oui lelo vraiment zema ngo keza solo mama ba chona ndaku te baba oui bota tozwa charge oui likango mundele so mutandimine ka ozwa charge oui sine vana zemi na kuna liaka ba manga sende na yo moko kuna donc fallait ça pour ozwa charge mbongo esengi combien est-ce que bote tulibana osunga mobile mobile ana suivi pona yo aboyi na yo seki nzamba tanga maka toza yete oh baba so nyoso ana surtout ana kin moi siku ta komani na mobile sa nelo te nini yango neti ngape na so ano nelo te na komba Yesu skele unanga parce que balobi mokile koma nango mokile koma vivre na ingratitude et koma nango bolonga ngape na so ebi ko joa na ote ya bo muli Niki olela na pesa fali mukanda sikutu Niki olela bonga ya lisolo nele temi ngaso wana za bolingo na bango pesa fali mukanda ni fali pa komisa mama fali verser na nzoto na abote bana le ba benge mama siko ye lingini ngano senga na ba mama poto bo finga biso te po makamuto oloba ene mama kamuto esala ana kin esala na ba este na biso bima pe boloba pona ngo so marché pona ngo ça biso elengi parce que ba maman to souffrir na est marché pona mutu mo na posa obali na e posa si la raete et en sens ero que marché pona ko pa bolingwa batu oui lelo boba que je suis Niki bon marché bolo biso Niki ya changer maloba Sarah zemeza ya solo ezala zemi ya lokuta on s'en fout ça zo zemi biso tozaki te arrêtez de dire ça ngane la zaboye
jusqu'à présent, moi je respecte Madame Niki Menga. Parce que Azana Bana ya fali poupa na maboko. Mais Madame Niki, il faut que tu loco. Fali poupa leki dimanche na émission. Alobi ba propos ba senga ka loba. Ayebi nati lokolo bien lobi, est-ce qu'il faut kana loba? Nati lokolo c'est oui, il faut loba. Parce que biso ça peut tondo vendre tondo là a loba parce que silence wana pe batebele ba kufi nango. Parce que makambo ena batu so ba bunda ba bitumba mo que ba mona que jusqu'à présent ta kimia. L'air lobi to moni su Niki Menga kuna na Instagram na a commis lisusu. Ipona yo CG etikala ka ya ngo on a posé tout avancé. Ma comme le internet est comme vie privée fali. Na moni biso to pese mutu makasi. Po ya no so ya komi i biso on a tongo. So komi a biso on a poka. Biso to pese mutu makasi. Alors faut to se sensibiliser, to mettre fin à mambo. Yeba otika no koma. On mani biso kopo to lembiango. Surtout mani papa e komba fali to lembi. Baba ni la miniature. Moi maintenant j'accepte de faire le barake. Après ça tu mikolo vie. Colia na YouTube cop ne qui toko pour 2 mois comme tout mort en actualité. Arrêtez de faire ce que vous. Et puis l'icône on a zuli sous disque d'or. Voyez bon là 120K. Arrêtez de dire là. Moi ni biso peut toi basi. Biso peut lingate que moi si va faire souffrir moi si mon. Là bon là que je suis Niki. Maman, elle a bal mi miso à 4 basi na kin. Ton mon ko anniversaire moi na pesi moi na montre ya or. Jina na dai mabe nga accepter. Bina batu bolo bana. Banani oyo bazangi ba problème na ba famille na bango. Ba maman bozolo bebele, banani bazangi ba problème na mibali na bango. Ene bele bolo bana mibali na mono lobi da kanga na mobali na ye. Message a mulia moi si musu. Oh lobi to musu mobali bengana ko lala na salon. Mais la likama Niki oyemba na Facebook oyemba. Arrête maman. Makambo sana Congo ezebele zaka ya Niki titala. Dona ba sujet netinga boy. Na vela ngaka boy. Je suis par exemple que na la muke tonga na lati na bimi kapona marché pona Niki basali Niki ni na HC ça Niki la kalinga fali poupa biso to tunda ayeba te kazala mineur ezara souté kala ki mineur ezara te quand vous moi na 13 ans na mobile na coin na lelo moi na 13 ans boti ana kindewe ki mineur ebandi de 0 à 8 ans ko banda 10 ans maté ki mineur te parce que le bana Miki vraiment consulter internet ba ebi de penya mobile so etuti na moi c'est ça la kelengi donc ezana ngo putu ma ba viol te Niki elle n'a comme bon marché déjà merci beaucoup émission oh lingo lobana Dios c'est appelé 2 mots de la fin. OK voilà mot de la fin ngeza Madame Niki to respecter au mingi parce que to ka ko dena voice wana lo baba chronique fuati wana oui to ba chronique fuati moi ce qu'on niveau pour lingo ki entendre la biso ko kende kutu bongo te parce que ngala permettre to finga ba chronique fuati ngapi na sala musalo ngapi na simba micro. Madame Niki vanda vandisa fali moni fali pupa ana yaya ana batata mwasi ana ba mama kulutu po muto aza je peux dire quoi muto aza libanga to muto aza nzete azanga ndeko azanga na zate ata papa bino mama bino bakufa un jour oyeba ka noko mama robima vandisa famille bosolo la moni kopo to lembiango sara to la bakangi ekuna dossier na ye eza nana te eza falite la bongisa mbongo otinda je pour ba voice boy ba ke ba réunion nyoso bo salela pona saratola ezobima ba voice ezobima likambu ezaka na secret leko lingo sa likambo be faut sa likambo na secret mais leko pesa mutu mbongo pour à détruire papa bana na yo est-ce que zo raisonner est-ce que zo tala bana yo avenir na bango lobi mutu abina ka erne so bina na podium ka pona azo mbongo na aya a aider bana na ya teksa bana e botika makambo wana en plus fali pour passer la badan akena na Goma akena na Est on sala badan wana sala atika badan na hôpital afute la basi o do aedaka Joyce Benzema na kata na mukie likamuswe elinga na ngana bosana mais ce que jusque là ba image ya Saratola na prison et bimate est-ce qu'il y a solo bena bakangi jour bakanga ki ba vidéo mo betambola ki akei. Mais jusqu'à présent, tu habites pour une vidéo. Pour les bakanga maniqué, vidéo ya maniqué bimaka. Ya Saratola là tu habites pour une et bimate. Moninga ba makambo. Sarana ba makamsu soro glisser faut gier ba nengo glissant. Ba bande beza makamba niki Karine Mokonza ya bimisi. Ceux qui zaki kaza aza en prison té. Ceux qui bakanga qui était.
balinga baloba ngo base un petit peu héros biso gangele boya lali na yeba pongi ana na présenter sota kimi na ye ya base te so kimi na kin ngana to vana na kina Kongo lelo na état de droit yo kima c'est ko kima ok état de droit est-ce que bango ba état de droit ba yebi est-ce que moi ça moi ya soki ezaki kaza na prison te yebaki Karine Mokonzi alinga aloba Karine Mokonzi alinga aloba mama YouTube alinga aloba kaza na prison ana prison bazoloba ke ana prison te balakisa so ba video po tomonaka nani fali wera nani faire etanga akangisaki Gloire Langi tomona ba photo na prison Ken Piana tomona ba photo so pourquoi il est exceptionnel omana la bonne na minute plutôt ça à prison abamba la bombe na bikande zarati abamba mama même ko suto mona photo ki diba bakenda ta ba toujours là je dis tozela c'est la to kati atoke non kuna tozela to tala po le je dis ba ko sur la carte électeur c'est dommage carte électeur ko ta ba tozela to romona parce que ba lobi ki bakangi ye poso bakangi te soko ko sa ki bakangi because iPhone 12 na $200 e buzoba ngalo na pese conseil ça que ba grande sœur na biso la bosala musala boyebo moni bo bomela biso ba marché pemene ba musicien bo bomela biso cop pemene ba musicien parce que ba musicien lelo so ba koma po boye be musicien par rapport ba koni fois tuana bana na ba titre na bango na yambe to sala musicien po apesa nga titre atela nga titre mabe mona na yamba e po lobi ezani tala lelo ba biloko nyo c'est salama est-ce que vraiment dimi musicien nini or fongolela koni ba biso ba koni fuati motema bo travailler no banga voma ke ba ya TV parce que ça rate déjà bino bo ba ya boy ba vraiment kobongisa ça rate la yo pendozana ano pe na guerre na Karine Mokonzi te kokato musika tika Karine Mokonzi sa musana yo depuis na banja na nga charge te na pe chino te meto lo bakara o pe to mona grande sœur la biso pe Magali Kongolo na respect pe to pesa yo pardon bobongisa non bobongisa vraiment boke normal parce que nga vraiment na oka ba voice ebi mana voix na yo et ça là nga vraiment passe là na oka voice na poto que YouTube elle ngo TikTok mboka bana ba lo bela ke fallait un grand frère na ye fali boy la reconnaissance n'est pas de ce monde Joyce to quatre émissions omoni Fifi si ale kana émission mais faut yoka o surtout que sagesse ya mutu le ba benga Fifi si ba kaza mayela Fifi si ale kina émission mais faut mon de nenga loba na makambo est-ce Fifi si ndaza ye asala les Kardashian azazangi makambo loba na dossier mais tala bien vie privée batna sanini na yeba relation baboma te ya webina na sungo na aigle merci beaucoup na bafani ya Ronsi News tokomi vraiment na suka émission na biso merci na bino ndi na isa bino kaka abonnez-vous massivement na cette chaîne na bino mais likez ndezala kaka et aussi bo s'abonner na Québec RDC RDC Québec ouais ici ka benzema de la presse ça là kuna pe bokuta e banalise kitoko bokuna pe ezali alors pe bo lembarate abonnez-vous massivement merci à la patronne autrement dit mama Mira Kindi derrière la caméra oui je dis un grand merci à toi Alex Adeba Katouzo Motomomo les équipes techniques on a travaillé à Bango. Je dis un grand merci à mon vieux Kissinger Antoine Moana Yolo Nakata Moscou. Je dis un grand merci à toi Balobi aujourd'hui les jeunes ports maître Jidoka Nakata François. Merci na minole to lingara Joyce Tumba autrement dit Benzema de la presse. Batoni so za vraiment na numéro nanga so moni ofinganga numéro nanga ngo 082 082 47 34 ça 74 082 47 34 ça 74 wana vraiment benganga me kofinganga te so finginga na sali capture là on a rien on tara batu binga na finga te scolaire ba mona ke Joyce fingi dommage ba tu ba comprendre ba bi oh est touché ndeti nga po finganga esa nga passe e famille na nga la ba camarade na nga Finginga Joyce Tumba ya on va éclater la vision mission donc vraiment na suka restez branchés na Kati ya Ronsi News télévision vous ne serez pas dessus au revoir.